jeunesse congolais, totalement. Tozana kanda na yoku Kabila. Tozana kanda yaku. En RDC, nous disons non à l'invalidation de nos députés de l'opposition. Nous devons rétablir Bango na Batouan na Bango. Kolongulu, ezali signe Kimbangu. Makolongulu, ezali bongo puissance à Bangunza. Bangunza babandaki combat libération à Congo. Avec Lumba Philippe. Kassavou, Lubumba, Kimbangu, babandaki. Golden Boy, après Senga bitumu mibale. Moki sanza zomi na mibale na yaka sambete. Mosusu sanza zomi na mibale sale bimate oya sale alongoli yango pani. Nano alongoli ta olongo nyonso. Na ko ebisa mwasi na ye na bana na ye mbali boso tata na bino ko bunda yango yo. Bo pekisa ye. Kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud. Ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Qui olingi yo mona bango baswami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32. Agence Coliko, le sérieux de sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouvert 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal-Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mbote bandeko balandi ya Congo mokili yebi ke bozale belé partout dans le monde bota la biso toza liboso ya cour constitutionnelle to utina batu na ba maman depuis gare centrale na sir bo na ba image ndenge ni to tamboli boyoki ndeni ba maman balobi donc to komi awa ba maman ba ye ko déclarer na ndenge ba invalider ba député na bango baza na besoin bazongisela bango ba député na bango bazonga loko na ndako amola yo bo mona esika ba katara makambu ya ba maman ba ye awa en tout cas na yebi ke bozale belé bota la biso toyoka nanu
totambola na bango elongo toyoka ndeni bazoloba et puis tozana des honorables moko aza na suspension pas suspendre ye na poste na ye moko ba invalider o azaki valider samedi mais comme ici batou lundi ba invalider totambola na bango et bon tozongi après. Attention papa téléphonographe. Siko boy banani tala mama oyo mibali baza banani toza na kanda na yo cour Kabila toza na kanda ya cour oza cour ya bakongolais te. Député majorité, vous avez vu ça où? Nulle part au monde, seulement en RDC. Nous disons non à l'invalidation de nos députés de l'opposition. Nous devons rétablir le droit de Bango. Lingi démocratie et vivre et respirer. Toboyi confiscation et pouvoir. Les choix du peuple doivent être respectés. Tolobi trop c'est trop. Non. Toboyi bas formele biso ba député à l'Okuta auto votate. Tolobi Daniel Safou. Tolobi Azonga. Jean Goubal. Tolingi Ados Ndombasi. Tolingi Tomona. Maître Mbao. Je lance un appel à la jeunesse congolaise. Totalement. Trop c'est trop. 18 ans dictature. Dictature, monsieur. Totalement. Nangai naza na posa opposition dans l'assemblée. Balobi toza na républicain ndenge koloba te ba opposant baza na droit ko siéger na assemblée.
bazongisa bavoi na badepute na biso bazwi parce que eza badroit na bango jamais bakoki kozwa moto oyo azwi te batia ye na place ya baoyo bazwi bazongisa bango. Ça je vous dis, et au monde Soudan, au monde Tunisie, au monde Bamboura, nous c'est Télémaga, Congo pas négocié. Symbole à Makolongou, le lobby. Symbole à Makolongou, les amis, Mabelo les abisso, les individualités. Makolongou les ont symbolisé Fumukimbangu, Makolongou les ont symbolisé Gandhi, Makolongou les ont symbolisé la dimension spirituelle de l'homme noir. Dans sa libération, l'homme noir a souffert. Honorable, s'il vous plaît, vous pouvez remplacer, est-ce qu'il y a l'école là-bas? On a 1000 voix. Vous pouvez l'école à combien? On a 11 522 voix. Mais ça, maintenant, il va s'arriver. Règlement des comptes. Règlement des comptes. Et on a lancé appel dans le monde entier. Soutien à Daniel Saf. Un pouvoir ne peut pas régler les comptes aux gens. Les pouvoirs, ce sont les lois, c'est la constitution. Ceux qui vont régler les comptes, nous allons régler les comptes. Je suis prêt. Nous sommes sacrifiés pour la mort. Nous allons libérer le Congo. Je suis prêt. Les alliés bandés de la révolution congolais. Pour le 30 juin à l'île, indépendance judiciaire, c'est-à-dire justice est fait comme indépendante. Le 30 juin à l'île, indépendance politique, c'est-à-dire M. Tshilombo sous président, le 30 juin à l'île, indépendance électorale, Corneille Nanga à Longwe. Donc le 30 juin, Biso Malibanda pour mobiliser le peuple, pour appliquer vérité des urnes.
Non, Janine Mabunda n'a rien à voir avec ça. Janine Mabunda fait son travail. Le problème se situe au niveau du système. Quel est l'accord qui relie Kabila et Tshisekedi? C'est là où il y a les problèmes. Ces mariages de contre-nature, c'est là où il y a les problèmes. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Nous avons 60 mois du mandat du président de la République. Il vient de gaspiller 1/10, 6 mois, sans rien faire, sans poser un acte, n'est-ce pas, qui traduit un programme commun où tous les Congolais peuvent se retrouver. Le pays est défaillant. Le pays, les gens sont affamés. Le pays, les gens étaient humiliés. Le pays sort de la dictature de Kabila. Nous avons lutté pour les changements. Êtes-vous sûr que les changements là? Non. C'est la continuité du système de Kabila. Donc, les réactions qui sous-tendent les revendications de la Cour constitutionnelle n'est qu'un début du commencement. C'est un élément déclencheur. Si les gens ne comprennent pas, ce que la Cour constitutionnelle veut déposer comme acte ridicule, c'est le début du commencement des choses, c'est un élément déclencheur. Ce qui manquait aux Congolais, c'est quoi? Les éléments déclencheurs. Maintenant que nous avons un élément déclencheur qui prouve à suffisance, nous sommes en face d'une Cour constitutionnelle qui fonctionne avec le ventre, qui fonctionne avec la corruption, et nous sommes en face d'une Cour constitutionnelle qui, n'est-ce pas, ne constitue à rien l'indépendance de la justice. D'où il faut régler les comptes dans la rue. C'est la rue qui va libérer, n'est-ce pas, ces pays de manière pacifique. De manière pacifique, qu'on les veuille ou pas. Ça, ce sont des actions qui vont évoluer, n'est-ce pas, petit à petit. L'objectif, nous puissions atteindre l'eschatologie du grand soir, la grande révolution, le 30 juin. Le 30 juin, nous voulons démontrer au monde que nous sommes un peuple capable, que nous sommes un peuple capable à réclamer, n'est-ce pas, sa dignité et sa souveraineté. C'est pourquoi nous avons choisi le jour du 30 juin. Mais qu'à cela ne tienne, tout aussi commence à l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba. Nous chauffons déjà la population, nous puissions accueillir Jean-Pierre Mbemba dans un engouement grandiloquent. Donc un engouement grandiloquent, c'est-à-dire que je suppose 3 millions dans la rue, déjà, ça sera déjà un moyen d'empêcher ceux qui nous dirigent comme gangsters. Donc, je pense que le 23, l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba, je lance l'appel à tous les Kinois, Tondo Goyambaye, Baïmoto, tout va partir de là. Petit à petit, nous allons atteindre un chiffre assez élevé. 10 millions, 15 millions, c'est la fin du régime. Ba motif telo nini ba pesio suspension. Tuna Golden Boy. Après senga bitumu mibale. Moki sanza zomi na mibale na yaka sambete. Mosusu sanza zomi na mibale sale bimate oya sale alongoli yango pwani. Nana longoli ta longo nyonso. Ya ko vanda ofi des incapables. Awa te DGD ya ko vana kati ndako malili ya ko sana rugwiza. Bako sa mosala la ya mpako ya bulamatali. Biso toko bunda. Ayebi tumbate bisaye. Ayebi tumbate nana bunda te. Na ko bisa mwasi na na bana na emba liboso tata na bangwa bunde tumba yango yo. Ako sa mosala ya mpako. Siko aye politique. Ba FCC ba salisi e ba pesi e bokonzi. Ba pesi ya ko pesati. Asa ba kasi nini? Ya sagi nini? Ah ba toboyi na sima na. Ba pesi e bokonzi. Avanda na eta bundisa mokebai. Na ko ekolisa etumba. Na ko bisa mwasi na bana na ye mba liboso tata na bino ko bunda yango yo. Bo pekisa ye. Nga mwasi nga bana nga ba yebite na bundaka. Pende na bo bako banga papa tata bunda bunda. Webi mwana nga za mwana na mibu libwa soko tu yabi nous sommes une famille de combattants. Ah tout na mwana Golden Poisson ko ebisoni. Webi te mwana nga aboya ko kende kinga kati. Na etelo na bango ba bite ba pesa moto tuku ba na $, $20 po ba kenda. Na dui na bina mama na pesa habite. Nga kenda kinga kati pa Kabila te. Po ba ko tala ferme et pas izo eze pa Kabila. Mwana nga boye abipe yebisi baninga musuba kenda te. Et bongo yo bundisa libota bongo. Za makasi ya Golden Boy. Tout moni marche o ba maman ba organiser ngo mais tout moni. Te tozongana. Tozongana. Tout moni ba maman ba organiser marche mais yo pe mo ba tambo na kasa ba maman. Tondi sawana akokuta na mobali. Maza mosele na nzambo zolo ba nani? Ah mosele na nzambe. Nani? Ah mosele na nzambe. Oyina ba makabola Zela nana bimisita zela. Wale loko za pasteur. Nini? Za pasteur. Ah mosali na nzambe bino soko yaka tango nzamba kala ya kanda bato mosusu babongwana libonga Mungu Amen. Ba mosusu babongwana libonga Mungu otenga koma nzambe bo libanga Mungu na kati ya mwa tala mwa temple neza sombo kebo na bato so kama tanga makela pampamba akoka ngai
Na ekolaka olukaka etumba okokango. Na yo na ba député na bino ya FCC na cash boko kangai. Na bité bo kanga ngai na kima ke tumba te. Tango na banza ke tumbo na aka motinda mitaki député te. Na ki député te. Na ki na immunité te. Na bisibino te. Oh boko luka boko mona yango. Boko eba bomba te moto na liboma. Boko bata liboma totika e liboma te bongo. Na maele tumba boluke tumba bobongama. Et pourquoi le bani par rapport à la députée Oyo va invalider maman? Yango toye awa kosunga ba mama ko pesa ba mama maboko pote ba vanda wa bazuze bazongisa batinda mina biso. Bazongisa bango na bolembu na malembe nyonso. Yango na toyelia. Merci beaucoup. En tout cas balandi bomoni ndenge nini ba mama ba lobby ba mama ba vai na se ba mama bazoloba bazoyemba. tozondima ete mosusu ti lobi tokozwa solution ya malamu na nde bamama baye kodepose memo na bango awa bozalaki ebele olanda biso. Merci na Jordan Kambala, merci na Nyuma na simbaki caméra totamboli makolo depuis gare centrale ti toyei kokoma awa na cour constitutionnelle na asiri bomoni ndenge bamama balobi boyoki ndenge nini population etelemi ezoloba mpona korevendike badroit na bango badepute oyo bavotaki oyo bazalaki élu ekamwisi bango balongoli bango donc yango moi ba maman batamboli baye awa ko déposer memo na bango. Merci na Liambi Grados qui a la depuis Paris. Merci na Steve Moussi na Suède na peso bambote belé puis na ko bosana te ya Jean-Pierre Cholé grand frère propre ma bi geste wana isalaki bien maman to maman sociale Amanto maman sociale là en tout cas binobo tika kibiso te bozo benga biso poto ya kolakisa no ba image en tout cas amanto maman sociale na sur osepeli et puis na robosa na te Adrien 5e depuis États-Unis na suyo po sepeli olobaki na biso to ya awa to ya bomoni ndenge nini ba maman olobi ndeni ba député na biso ba lobby to kutani mbala sima to rozala susu wana ceux qui manifestation moko ezali pona kolobisa ba militaire pona kolobisa batu donc ba député basa na nzela bazoya to relaxa bino ngo na deuxième épisode botika la malamu na bosa dite adoyuwe sim sesele bambote siko zali babiso chekara virgule asuka alitozo ngo na YouTube to kutani prochainement botika malamu na bandako na pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada, les États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance 93 420 Villepinte plus 33 6 27 32 94 32. Agence Colicot, le sérieux de la... Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy.
La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.